awa tozwami bongo précisément na commune ya Kalamu yebango mundele ngulu yango oyokaka na commune ya Kalamu tozwami bongo na mundele ngulu mai etondi après la pluie ndenge balobaka c'est le bon temps kasi awa ekomi le mauvais temps balandi ya Pelo Pro TV eza de gars Bob Bafu papa na Christopher bakiselaka bango bébé Bonel azalaki wana mai etondi ya ebele. Oh, je connais le Congo. Je connais le Congo. Je connais le Congo. Et t'as dit que t'as ça dinda. Mama esali ndenge nini dans mbule sili naki mikusa papa na regrete na Kinshasa ah toza na makala na yolo tona yolo Merci beaucoup. Na biso nyonso aussi opportunité ya Rolanda bongo ba image oyo Pelo Pro TV baka maele na nima ntaka Bob Bafu papa na Christopher kaka ndenge balobaka après la pluie c'est le bon temps. Awa tozomi bongo précisément na commune ya Kalamu mundele ngulu oyo boyokaka yango oyo bana poto botala mundele ngulu oyo botika ndenge nini après la pluie c'est le bon temps a ekomi le mauvais temps toyebite na mboka oyo toloba nini Bob Bafu papa na Christopher nazalaki wana baka maele na nima yataka révérend Boulenga papi Kizaza bakiselaka bango bébé Bonel eza des gars tolanda ndenge nini makambo yango ezolekela baka maele na nima yataka tolega Kenera Kalamu. balandi ya Pelo Pro TV kaka ndenge bozomona mutuka oyo kutu ekangami nango nayebi te bino moko bo comprendre eza dega mutuka ezomela mai to mai nde ezomela mutuka
koto oyo kutu bayaya bazwaki na bango mbongo na bango ya kafe ndenge tolobaka buka muna buka kwikila bo bafumu papa na Christopher azalaki wana mutuka oyo kutu ekangama nango ya bachinois yango wana bomoni bayaya bazopesa maboko yebela awa soki mutuka no eza ya bachinois ekotikala awa kaka ndenge bozomona bongo bamama kutu bazomema bango na mokongo ebongo mutuka na yo somo 3 balandi ya Pelo Pro TV eza dega bo bafumu papa na Christopher bakiselaka bango bebe bonel angaya biso mundele ngulu yango nde yango yo botala. Yaya oyo bozomona awa azomema batu ofele kaka ndenge bomoni boye mukongo na alobi eza ya ofele buka muna buka kwikila eza dega azomema batu ya ofele saba pesa embongo akatisi yo akomema yo ofele tala ndenge nini azosala makambo na ye na lolenge oyo esprit na ye etindi ye bo bafumu papa na Christopher eza dega mukongo ya ofele yango wana ndenge bozomona tozwa bongo précisement na commune ya Kalamu na boulevard Ezo Université mundele ngulu botala ndenge nini ndeko oyo azokata batu ofele memba misusu bazali awa bazosenga lomeya buka muna buka kwikila eza dega Pelo Pro TV botala bino moko bapesi eloko te bakei angaya biso père nga mbongo wana na senga nga te mutu akoki opesa mo na propre volonté na mo eza te ke okati mutu osenge bope apea 500 na kati te nga na bongo te oyo eza lokola ONG na ngai tokati tobima rebela tomoni bana classe tokatisa bango père tokati mère tokati sere donc 500 no bopesa oki edeta ndeko no aza na pale kuna somba talipa na place osenga bongo yango na kati yango fele balandi ya Pelo Pro TV baolanda yo balobi ke no atozap ato wana yolo nakomi na Kalamu précisément na direction Miningulu mundele ngulu pito yo mozomona yolo bakumisaka yolo maître gimsa yemba me tala boema okute bine ezaki boye te donc ekoti bune ya bapale nde eza oyo yolo te oyo yolo biso yebaka oyo yolo te oyo yolo ta mamai bakonza mboka ma batela biso bana classe baleka sokomema bana classe bakomi na difficulté yango mboka oyo eza mbongo te ya kosalaka bacarnivore oyo eza na ezwar baarrange yango richesse oyo nyonso to balobaka na mboka ya biso ezalaka wapi richesse yango vraimen ezalaka wapi boye tala boye o demi soki demi rivière Kalamu chef message nini olanse na bakonzi baolanda o message oyo nakolanse na bakonzi bazalaka bango bayebaka un homme fort na organisation na ye moto okoloba nga na danse nga na danse so oza organisé to fort c'est ça comme un message merci eyokanaki kaka ndenge bozomona balance message Pelo Pro TV tozalaki wana bo bafumu papa na Christopher bakiselaka bango bebe bonel match oyo eza kitoko na mundele ngulu na commune ya Kalamu yolo Ezo Université mai etondaki bele